sala pona yo osepela moyo kutaneza te fa nini yo moko zokanga ba bénédiction na yo ndeko nanga makamusu na vie senga ka ifo kotika po ba porte pe avi na yo fumama basi na kati ya bandako ebele na yo ki bango na kosolola olangi bien mibala mobulu a respecta ka basi ba makangu babi zuwa na basi ya makangu na miboko ni mateka za marié abi c'est quoi ça oko lokate seigneur weza kindoki te eza mtama be hein moi sinon na bano respecta bango te moi sinon pesa ke respecter mais ce batu bien boni ba petit ba kolela musuku toza na union ndira union na primaire kutatika na tako kenda tana réunion mukolo moko on dirait que tata université ngo ate oyebi ke ça passe yango mama telema nalo bakanga mikolo no se foi ba valeur na soko bi komi pesa valeur te eza faute na yo. Même la Bible ce qui moi c'est appelé ça qui mobali nduma tangu nzamba yake alobaki na mwasi nini okonyata nyoka na makolo na wote malgré que soit talon na mais moi c'est na pouvoir ya konyata serpent wana donc toza na pouvoir ya ko dominer pe ya ko régner pe ya ko sepela toza na droit wana yango kala te fona sala fundraising il faut na kongola mbongo il faut to kongola mbongo to luka sal to bando sala ba conférence to bando sala ba réunion to banda ko solola contre libalité mais pona ba vie na biso et comme itanga ko sepela o ko fona ka to bota ka bana muto mona ko eloko pamba poani o banda ko prier ti lelo kanga mutema nzamba ko sala mobala zoko maka wos makambezo ko makaka pasi yozo nyokwama yozo konda lobi nango maladi ekoti lobi nango kufia continuer vie. Soko tali lelo mibali ebele bango bazo sepela koleka basi ba mama ebele bakoma kosala sacrifice pona bana ne ba mama ebele bana bakomba na ba prison papa yaka te mwana soka zonga ki papa za kuna te mwana soki ba senta ki yo moko mama potana na bana na yo soki ba yeko tika bakoko yo na bakoko na yo ye fa luka mbongo na luka musala na me azo boso na ke bakoko na baza génération na bino. Mibali ebele baza ba irresponsable baza ba égoïste baza motema mabe donc bango eza ye priorité neza ye soka ina ndako akuti yo lambi to lambi tendenga nini ovandala ka ba téléphone mwasi mobimba aibi tendresse te wana zo ninga banda ko kitisa yo alinga banda ko intimider yo mais kuna na libanda ba monela kae kuna na libanda apesa ka quelque chose mais pas moi ça ndaka pesa keloti nalibanda pona zumi la kisa mobali malamu ndeko nanga mukolo mwasi na ko benga na ye ndio ko eba mingai mibali apote bele baba hypocrite ba motema mabe bazana pona ko utiliser basi to use women de musala na bangwangwana yango mama yo foi ba ko milinga il faut telema yeba ko mikongisa oeza omoninga na vandi boko singa za problème te na ko biso mama kamnanga le kana journal le ko mituna mama na no vanda na ndelo bibi kitoko bongo ndenge. Parce que na kwa mnena nzambe na mutuna mokilité. Mutuna mokila opeso bolingwa tanto plutôt. Mutuna mokila opeso bolingwa yemo kwa intérêt na yemoko. Mutuna mokila opeso bolingwa lokuta. Mais mutakolingwa lo panzamba zati. Soko ye kolinga nzambe. Tozo na histoire ya nani ya Jacob. Ya mwasi ni aliboso wana Léa. Léa zaki kosala effort azobota bana aboti oyo po mobala lingae mais suka nango tangu Léa comprendre ka sakini Léa yekola ekolinga nzambe Léa a comprendre ki Aureline Yolande Okombi que Dieu vous bénisse tangu a comprendre ki oh na bana nanga okumisa nzambe na linga na nzambe biso tokoma ko luka to linga mibali koleka nzambe ndeko nanga mta peso esengo lokola yo moko azati mutako pesa yo esengo lokola yo moko azati mutako linga pe lokola yo azati soki oyekoli komilinga ndeko nanga omona ndenge nzamba oselo bikambo na santé kofungwama na esengo kofungwama lelo kasi bele bazozo batension kolanda ba telefone mobali na mona ki jour na tango yaki asoloi na fi wana na mona ki jour ku tango yaki akotaki na retard na mona ki jour tango yaki voiture moko kitisa ki na fi yango na mona ki kutu fi yango mama kolandela nyonso wana eza mutu pasi wabi mutu soka lingio wana besoin l'accès fidélité te mutu soka lingio wana besoin l'accès respecté how to respect a woman mutu soka lingio ozana besoin kotalisa responsabilité te
Parce que biloko wana nzamba tiango na mwasi. Yango moni nzamba zoba na mobali linga mwasi lokola Yesu alinga ki ecclesia. Parce que package wana ya ki mobali ya kolinga mwasi ya ko respecter mwasi ya ko salela mwasi dépense ya ko protéger mwasi ya ko zalana pona mwasi nzamba si tiango kati na bango. Mais mobali azoluka ya yo phrase ya soumission esala na kati na yo mwasi. Sikwa azobosa na ke soumission sa love simbate. Yo faut la kisanga bolingo. Yo faut ça la devoir na yo. Et bango soumission ekoya. Mais yé comme aza mobile, azu ya devoir à boaki, azu ya yo mwasa lekisi liboso comme femme soyez soumise. Bokenda ka bosambela, basera Christ alokuta, nanza bango bosambela ka non, akomi kokoti sa culpabilité. Akomi kola solo kola yo nozo tambola malamu devant Nzambe te yenda zoto sa devant Nzambe. Nzoka ne mobile ye fois ye ba devoir na ye. Nzamba se sacrifia pona biso. Atinda Yesu Masia pona bolingo. Bolingo eza sacrifice. Akufi ne kulusu pona ngana yo. Amemi masumu pona ngana yo. Tobenga ke pouvoyeur, protecteur na biso, défenseur na biso. Na ekuto bakombo ebele boko yebi ya Nzambe toko benga Nzambe. Eza devoir Nzamba pesa na mibali. Mais lelo combien de mibali ba se sacrifier ka pona basi mais basi te bakoma ko se sacrifier pona mobali. Na kombo ya papa ya bana. Na kombo abalanga na mbongo. Na kombo to umeli na libala. Na kombo abalanga na église. Na ndeni. Eza devoir ne faut ballon église. Eza devoir ne faut ballon na famille. Eza devoir ne faut kende na mairie. Bacha ndengona mobali ne faut bala. Moi c'est asali devoir na ye. Mais okoki ko comme esclave na ite parce que bala yo. Non. Okoki ko comme esclave te parce que bobota bana. Non. Bana Nzambe ndi apesa ka bana. Parce que avant nyoso na toke na libala, na église, na mairie, wherever, o bana babota Nzamba apesa ki biso mibale mibeko. Abi l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Bakokoma moko. L'homme quittera, s'attachera qui à sa femme. Mais biso le lote. Biso basi nde tokoma koluka ko s'attacher na mibali. Tokoma koluka ko bonde la bolingo. Tokoma ko somba bolingo po mobali azala nanga. Mobali alinganga. Yango boni basi beli bazo nyo kama nikola biloko wana. Babi l'homme quittera s'attachera sa femme bakoma nini moko. Siko mobali azana basi 4 5 6. Mobali na respecta kaote. Mobali na sala ka devoir te. Yebisa nga siko liloba na Nzambe zo sala kote ni na kati ya couple ni. Salate. Salate. Siko na nyoso wana, soki yo yekoli kolinga Nzambe. Oyekoli kotanga liloba na Nzambe. Oyekoli komilingana ni yo moko. Oyebi valeur na yo because you have a value. Ozana valeur kati na o mama. O lelo soki yo comprendre valeur na yo, okomona makambo malamu ko bimakati na yo. Mobala finga kayo omikomisa pendenge wana. Poli gumekweya omimonika ndenge wana. Pole la komi komona basi basalisi mabele, basalisi libungu, basali tai, basi ya Facebook. Amoni penda ke basi nde bazongenga na ba photo yo zaka biete. Nde basi ya malonga. Akomi ko comparo na basi misusu yo pozio mikitisi okoma mona lokola basi ona nde balekite mama yo boleki na ndenge Nzamba sala yo na kisai balobaka mamba na mama eko na ngando na ngando azana libongo na ye do mbutu na mutu azana terrain na ye ngapene na bwe na kinana na kote nanga kote mususu pe mutu mususu azape mwasi na lolenge na ye do mutu na mutu azana ndenge Nzamba sala ye siko soki yo yebi valeur na yo Rocha itowa que Dieu vous bénisse. Ce qui lui a dit valeur na ozana complexe na maluba mobilité. Parce que bango ba kwetsa na biso complexe. Sia, wa msesi na mobile ngasa biyona sina boti so bana na kozwa yo. Wachi binda na kozwanga. Ba misuba kaza so mwasi afani na ndakwa za yuma, asa yuma te. Basi misu seza respect ya famille. Emsa zokta la bana na ye. Bano lelo soki na bina bomba libana na ota déjà venir na bana nanga emsu bana ngo même papa ngo ndinga zalaka wana zaka na ma connexion muke parce que za makila na ye na mona peut-être soki na changer pe e ko za malamu te pona bana nga ko kanisa te moso na za yuma zakate na bolingo yuma zakate zo bazakate no matter how long combien des années bozozwa ka moi esclave yeba un jour a changer ana changer ka lo sambo tanga comprendre ka leli mingi Léa, tanga moni Jacob a zone négligé kaka alingi Rebecca. A changé ka prière.
donc moto qui peut changer. Sarah après ça qui est moko agare pas Abraham mais tant qu'il faut comprendre makabo Abraham comment ça là a changé qui prière pas nzamba c'est qui justice en nzambe donc moto peut qui faut changer quand tu le baka nzambe ndi a changer parce que moto a changé yango nde konanga eza important ko eba valeur na yo balobio se révolté te balobio bon malibala te balobio ne miyeba moto a intimidé yo te moto mona eloko pamba te mobala kitisa ote parce que botisa yo bana mobala mono eloko te po abala yo na mbongo na famille boza famille pauvre nga ni maba dekono na poto nga na salela mama na papa no eza devoir no attaque mobali I don't care ato bengi sala ba ndeko nga na village ato sombela nga monument etalinga te il faut ba ko respecter nga il faut ça la devoir no attaque mobali basi belelo ba koma na capabilité na sens que mobala be manga na poto so na tandenga salela mama na biso afinga butu moyo anyoko la kayo mususu na bisinga mama to fanda ka demo na mobile na kata ndo mobala simba ngate wewe bisanga penda sko tango so sala sex na mwasi na yote ozo expect mwasi ke sala sex na nani mwasi yo bala ozo sala sex na ete 2 mois na kata ndako 1 mois na kata ndako simba ka ete siko ozo expect ke sala sex na nani lobi nango soka komo dekone bobengi basa mabala bandumba lobi nango soka ke na Afrique kuta na mutu moka bete biloka pauvre père apo lobi basa poto baba ndumba non basa bele bazo koma na ba niveau ba ki lesbienne ba niveau ko dekone eza négligence ba na katanda mi bale bele ba pesa basi valeur te mi bale bele ba respecter basi te mais yake na kalibanda kuna za ko enjoy ana ba makangu ne place sepela ana ba makangu ne place seka akepe na ndaka makangu avandi ba otala pe télévision ba lié ba sekina masi makangu avandi na ye mais moi si ne na ndaka avanda kana même na mesa te moi si na ndaka za même ta ko solo la na été ba bisanga peneza motia malamu sikobina mo bota no krakasi ya poto voisin indien voisin ganae voisin mundele voisin kingani ata soko za ba congolais akoza pe na ngambo musoza lokola Afrique te siko na ndako vanda kayo na bana soko uti kaito uti place moko bozongi na kata ndako mutu siko bazalane na kata ndako kipa kote alobisa kote soko lobili kaboza zoba ya mwasi bolole ya mwasi ya finga kakaka ya za na kalibanda do yoza kutu na valeur te we bisanga siko ba tension et comment na basi non na matumona que Dieu vous bénisse combien de basi va comment na pomme attention combien de basi lelo ba cancer ba makambe belé likola ko vanda yo moko so mona zo bisa muninga ye pazaka munoko solo ndeko nanga mutu muso avanda ka toute la journée mutu solo na nia zate ye ba munoko soke zo kanga ma pesa ka solo yangoma mutu so swane zo aza munoko solo te mutu solo na azate même na ndako bobala solo sakete ba misu ba même na habitude à sur na téléphone te akokane ko solo na batute do avanda akaye moko soka ke musala azongi na ya vandi soki atali loko mona télévision la lisulo ba ke musala do vina ye ekoma kaka tika kaka na vivre ponza bazo pesa nga bomoy mais esengo ya bomoto esengo ki bomwasi ezate yango na zeli sa mama yekola ko milinga soko zana besoin mobile surtout ya congolais ponga na lobela ba congolais mibala congolais apeso esengo yaya ozwatan oza besoin mobile changer senga nzambe nzambe ndi a changer ka mutu pona gloire na ye mais soko zo luka mobile congolais a changer pona yo oko souffrir yango zo mona na je sabe me bande ko nga mususu avant kota la libala examiner place zo kota senga volonté nzambe mibala lelo za facilité pona vana na bango soko za ba nerf solidité ya okobeta penda AVC atikali toza bande ko basi msusu bakota na hôpital ya maboma omona amona na kalisute akota déjà na hôpital mutu ningana dépression mais moi c'est kitoko azaki na posa ya vie mais tellement kolinga mobali koluka lokwa mobali azoenda sika ya ba ange esimbate yo moko yekola komilinga babi la charité bien ordonnée commence par soi-même soki yo vandi kaka yo lelaka nzambe sala tio kokufa mobala na pe a continuer combien de mibali tozoka pe na matanga mwasi alali na libanda
À quoi ça kende musala mais là n'est pas makango. Alors continuer les vies. Parce que zala qui n'a pas moi zala qui congé, bon soko kufi ndo stopper vie na. Ngo soko kufi ndo kama wala na nanda kute. C'est 90% il y a charge ya basi ya poto ba couple l'état mutazwaka. Mais basi ba se retrouver na bolingote. Respect zate. Vous savez ça maman na mobile na kutu na Facebook o chaita. O tia na Facebook de. Ko tia ka photo na Facebook te. Ba bloko na bina pam pam ba wana memo ko mobile za na Facebook. Kwa bi kazana basi ebele. Aïe ça déjà mama kangu na libanda ke yone simba ka sute. Aïe ça mama kangu na déjà ke yena yo bozaka déjà na kokabwana nde bozaka séparation. Yanga zomo na ke ba makangu soki ba moni atio na Facebook e bonne na chaki yo soki bozaka lisusu te mi bali mabe mi tema mabe donc on dirait ta ba bota mato ba yana poto ba yana satana nzela moko donc on dirait penda satana kita na bakota nzamba zoloba malheur à la terre satana kiti na colère donc malheur à la terre mi bala ba congolais ba yana poto avec colère ko nyokola basi tango ko zwa bizwa oyo po muninga tiki po esimbi bayaka kakuna nena zaboye na sufimi na bolingo nena zaboye nana besoin tendresse moi si nazalaki na ye vraiment na komi na besoin moi si na kozongisa on dirait bayaka na package ya malamu pour recevoir pe malamu yamuna lobaka elle moko peut faire examiner basi nyoso ba mabete si likambo ekoma na ndenge ekomi na libale kufa seke mobali plaza na mabe naye Togo ite basi ya mabe bazali pendoko pa moi sanza mabe azali. Pesa na ba femme bazo souffrir na kati ya bandako baza ba innocent. Ana besoin bon salibala ne libala ezo simbate. Ngana yebi na bana o ba koma ko senga ba mama na bango ba bomba libala bana. Musuza zutura mama ne bobala na wapo kutana kane wapi. Mama na zota la bana 5 na okay wapi. Na komi na bakoko soki combien bana ba osengela mama na bango divorce po ba mona mama le la kaka tokoli kaka na souffrance wana tokoli ka papa finga kayo tokoli ka papa nyokola kayo do ata mukolo moko te mona papa zo sekisa yo ozala pena ne sengwa take mwasi na vie non kanga motema na kanga motema bato ba souffrir na kanga motema na kanga motema so libala ngoza volontaire zo parce que nali ke nzambe a osala tonga so na pamto bala za na problème yango na lobaka foka ko sambla pour la ba volontaire nzambe na kati ya mabala ngo mabala musuba ko babala pona poto ba musuba bala musuba kuta ba circonstance ba musuba ya mabala ko mabala za na poto mais so tali beza pena guna eshwa na ete hein to fandi pena totali bi est-ce que mi bali pena ba na esprit ya bien kana ndenge to za na vie na biso na poto poso na tali bien na loba to za na abondance, tozangi ya kolia te, tozangi ya kena hôpitalité, tozangi ya olata te, tozangi me mwa karte, mais mibali ba onyoko la basi. Mibali ba omona basi loko pama. Mibali ba se fait souffrir basi, basi belé. De omona ta ya tamboli na mobali ni ata na Tesco, ezalaka te ata na shopping center apamba na centre bakenda te. Musu sabi singa mama na voiture na mobile nanga na bana tokota te bana nga ba salite ba ocha voiture ne sanja bi mama na kenda ko yekola ko kumba na sala ba kuslo ko mbala za na voiture te makambo nyoso kanga moko musu na mata na bis musu na zwi taxi mais mobile za na voiture mobile fait ye coin ye koganga ye politique ye comme hier muta kozala président ya Congo ba on balekaka kuna bayebi musala te même kaka famille no ya kwamba mwasi no na bana ozokoka ko éduquer bango te ozokoka kozala responsable na kata ndaku na mariage te mozako lukoko ma responsable na Congo bosana mape na Congo ngo donc mona ba Congo ngweza na ngoka poubelle donc pour le qui lobby Justine Makoko kedia fu benis o le qui lobby o gangi o fingi Fifi Fatouma de moi nzamba mona yo oleki ogangi ofingi Congo wana mbala moko ozi pouvoir oleki bando diriger ebele abatu na Congo bateti ba congolais Odette Makolo ke Dieu vous bénisse ebele bateti ba na Congo yona makasa to sala sacrifice
Ponda kuna yona mu responsabilité nzamba pesa yo. Mwasi na yo na bana. Oko quand même kosombela mwasi ta fantaisie te. Base bela mabala so to isiba ko mama osali tomber de mbula. La nse tota ba super rapamba o mobala sombela izate. Mais ce qu'il y a dans la biloka mobali yemoko. Soki asomba biloko na Kinshasa te. Yemoko milatisaka, yemoko alataka bien, do yemoko kara bien, yemoko madame monsieur soin. Mais ye mwasi na bana leta mutu azoka charge na bango. Batata boyo ka pe soli er mokoti. Eza shame. Comment na basi ya mabala ndiye bazomilela. Ndeko na ngomona muninga mwasi musa koma okende musala. Akenda musala na te po alingi, a okende musala po azona shate, vomena kena kutana ba camarade nanga na segita na ozonga na lali. Vomena lukatana sala mambongo nanga pena milatisa kaina zokatana sala tama kamuna kipe famille nanga. Mobala edaka ne lokote. Mususu na pena bisa mama ne na zambo na libala. Ata mukoromote mobala nanga za telefone ata ko benga ata mama nanga. Ata na solina famille nanga. O pesa ngata mama na pesa embote asala kayangote. Ona motia mabeti. Ata manière otokola nango na Afrique ya komona penda ke mobala zo respecter ba bokilo azo respecter famille ya mwasi mbana poto ba nango te soko sakali pa fingi na yo na mama na ona tata na yo can you imagine mwasi aboteli ubana mwasi avandela o fidèle mwasi a respecta kayo momona ke loko pamba soki pe to bengani bino boke ko sala groupe ya babibale ya ba célibataire bobandeli biso ba réunion bobandi ko finga biso bobandi ko sambola biso turo biso neto so sala marche na vandi na natali basi ya poto ndenge bazo souffrir omona batu ba hotel mamingi to boite oui c'est vrai eza normal na beni basi bazo boma bazo violer auto zo baso ki violence faite à la femme mais na poto basi pe bazako violer bango moralement na mibali. Babenga moralement to mentalement. Moralement mentalement. Eza di film. Moralement mentalement na zoebi sabini. Basi na poto ba ou souffrir. Mususu na bisinga mama na mobali nga sexe eza lokwa viol. Abina ndena so akutu bazemi na comprenate. Eza ka pona mutu mabota. Mobile nanga sexe po nanga ezala ka viol mama nana. Donc oh kapelo sentir mobile no ezate. Soka banyo finganga. Oh boyati. Parce que yana mwe ko sala sexe te. Mozo finga mobile moi si zoba. Moi si azanga tendresse. O karesa moi si te. Obe pesa moi si olebe moi si mbangate. Obe pesa moi si bizite. Obe tendresse te. Il faut réchauffer mes mots à moi cité. Pour la même voiture, avant de démarrer, il faut penser à moteur. Même voiture, il faut avoir décoller. Moi, c'est ça comme motiver, moi, si nous avons moi, so yébité. Yoka ka viole na viole. Après le bi, basa ba congolais, basa ka tendresse cité. Basa congolais, bala la kara de kola di bembe. Non, yo moko ebina nous motiver moi cité. Zeme ki pa na ngote atana balabala ndio kama mtoto mone kaliputa zen ba violer zen mais moi sinon anda mais na libanda yoka champion à tendresse et fiona matata petit on peut danser like yuma et motema mabe yango na vanda tango zo vanda obi mana mutu azokosa ona mwasi na ndako na ba qualité nyoso na kofinga nyoso azofinga mwasi wana me azalaka na mwasi wana omoni te kalinga mwasi wana po soka za mobala solo mobala tembe kanga biloko bima kende pone bakenda ate mobala solo penda walobi na linga isu mwasi wana te ngana yesila omonde to zasko yoza mwasi okokina nyoso yoza mwasi akosala ni avenir pone azu décision ta kufana nayo des années, bando fana no kandengwana. O bando sale ba dépense. So ke bite kutu mtu so pesa ke mbongo kolela même mwasi andako. Na ndako kuna même mbonga bana simba te. Na ndako kuna zakata de loko oloba te me azaka gangisa na libanda. Po mi bali misusu bazabonga za mari me ataka na basa ba makango. Basa bakango de basala ke dépense. Me na ndako na sa kelote. Et puis azolia mbonga bana no na mbongo no amusala.
C'est comme moto penda ligne, pas dans une décision. Parce que moto a ligne, moto non mata votre soit respecté aux décisions. Parce que on a été 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 7 à 8 dozo souffrir. Et vous supposez pour continuer à moi na likolo na mo. Nande. On m'a yako la komilinga. Les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Yo moi si de salé la common sense, no salé la mayele na yo. Yanga moni nzamba sala bango na zelo. Et puis soit tali basi belé na remarqué basi belé na poto baba femme sage. Basi belé ba mayele. Pour nzamba sala biso poto za la aide pona banga. Nzamba ebi ko atia kati na biso. Siko biso nde tozo mi bomba likola poto na mabala ya poto. Ba osekanga. Mususu kutu na Facebook, mobana lingate, mais moko mobali numéro 0 ba makangu na Facebook. Facebook est ça là. Et dépend de na mutu nenga zo utiliser ngo. Et dépend de na condition ni yo koteli, na ndeni ni yo koteli. Lelo to koma koyeba na Facebook, to zo ekola na Facebook. Facebook azana kutu biloko akolata perike, suki, mafuta, sapato, saki lelo to ekola kolate bele. Yango nga kutu pona so matelo kwa desa